Kosimba mwasi na loboko na supermarché eza nango preuve d'amour te. Eza kaka ke soki otiki ye akopona biloko ebele. Mais sans voiture. La brune maman. Zala concentré. Sala nyonso kosala. Mais koluka teke. Olela Gianni. Po olela ete. Okoka te. Oyebi yango pe biye. Même théâtre kosala te. Même batu olingi ba comprendre yo komeka te. Mitala yo moko na kati. Batu ebele pe bazokotela yo. Miso bayebi vraiment te. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. La brune, hein? En tout cas, concentré. Concentré. Tout d'abord, futur na yo ekei modèle olinga kikende. Ozala na eloko moko te kangama yo. Olinga ko contrôler tout, o contrôlera pe mingi. Mais ko contrôler kolela pe bato bandima yo. To bato batiko lela. Tala bato bazo kotela yo. Miso ba kotela yo. Pona ozana poto oza mwasi. Bamoni pasi na mibali. Pena comportement ya Gianni eza nkele. Mingi pe balela tango mawasala ba video. Bazo kotela. Miso bazo défendre yo. Poso boyi mutu. Bazo monoka mutu nga yaka. Ozo nyokole. To ozo sala ozo sala. Azoya. Bango bazo mona me poade ya niko chiko libre te. Bakotel yo. Muso parce que bazo mona azo chelo bakal. Yo so tomba mourir na mutu mususu. So bolingo na zo kede piente. Eza Gianni. Na mutu tomba mourir. Bazo mona bongo. To mutu na mutu azo mona. Après oya zo vivre. To oya sisa vivre. To oya kokosala un jour. Sikoba oyo baza exactement lokola yo. Bakangi munoko bazo tala. Bazo condamné yo te. Bazo condamné pe Gianni te. Kasi bazo tala ndenge yoza actualiser ndenge zo sala. Bazo tala siko soki bango pe. Situation na bango ekomaki neti ya yo. Balingi bamemango ndenge nini. Bazotala bafoti na yo. Bamabe oyo sali te. Baotala bafoti ozosala sikoyo. Oke na matanga. Oke yo moko kote bembelaki. Babengani yo.
moko kamye ke yolo bato oyo bazalaki na bango te ifale batika nga na kota bazomona mpe bato bazofilme yo bato na yo oyaki na bango mpe yo moto otorizaki bango bafilme donc bato baza lokola yo na caractère na yo nayebi biso na liboso caractère no eza boye la brain yango nalobi eza impossible yo lela caractère no eza boye nakoloba oyo botama nango te nakoloba oyo osali na vie na ya couple ata nazalaki te eza boye donc yo ozwi contrôle ya Jani sikoyo na contrôle ya Jani ozwi eza kaka teke kokontrolaka ye na ndako okontrolaka na vie na ye modele ekokokende na oya yo donc règle numéro 1 Jani vie na ye ekokoke kitoko koleka ya yo te ata obaye ye ata bosalaka sosanisation nzoto te ata yo bimaka na mibali misusu osantiraka no kutu foti te olobaka yo na Jani bokokani boza ndenge moko me yo na match okopola te siko wana obanda nango ebandeli me lelo oyo yo ntango obwakaka Jani biloko libanda ntango aswanaka na makangu na yo oyo oboti na ye ozokonte obota na ye lisusu ozokonte obotole na libala wana ekomi operdre contrôle oza toujours na contrôle ya pouvoir ya kokontrole Jani mozoko kodirige oyo ya yo moko opération te donc ntango obenganaka Jani ntango oswanisaka ye okoma na haine omonaka neti abima na nzela batute na voiture omonaka neti baseleri oyo amelaka oyo bakiselaka ye bakomprime na kati esalaki mabe na batangawisi na ye ubie ntango mosusu osalaka yango donc ozalaka na haine ante tozokontrole toujours surtout souhait na ye abika akufa te un jour akufa te atokokipaka nango te abika koma bien ko ata sa mokanda akoma kaka bien oyo nango toposa te se tolinga yango te eza contre baprincipe na yo olinga souffrir mais operde contrôle modèle ya kosouffrir te ozalaka na contrôle ya souffrance na ye donc so akepa bacamarade ntango azosouffrir yo ozovivre bolingano oza lese bacourse oyo bato bazoloba yango makambo pamba kozwa bana yango makambo pamba mpa na yo me lokolo oyebi ke Jani atia yango na première position eza parti ozwaki na contrôle eza mashine osalaka na ye lokola mpe oyebi Jani aza lolendo akokolinga balisungi ya pamba te lobi baloba na bakamarade na théâtre to na bato mosusu apart moto oyo amesane oyo atiako mpe panze likolo kamarade na ye mosusu wana alors yango omanipulaka ye na bakomedi mosusu oyo totalaka na image awa nyonso wana eza prépare donc ntango osalaka bemission na yambi Jani 5 banini wana bazolalo deja
na mibali mosusu. Yango tali na émission elekaki na lobinga na sepelaka na maloba modèle Junior Wendo aloba or kazoloba maloba mabe pona basi akendeke pe na basi ya bato comportement mabe. Mais pourquoi na bina sepelaka na maloba de na bakalikile na kimoto ne ndenge azaka posé parce que ye basi oyo abimanga na bango ya mabala totya yo mpo nayebi te soki abimi na bango combien nayebi kaka yo. Donc alakisaka yo oza na importance te na mokili oyo ko mwasi ya libala. Azolakisa mpe baoyo bakobala na fiti bozobala eloba c'est le sino sac ya merde. Azolakisa mpe ke okotikalaka kochange te. Donc il s'agit kaka a reconnaître ke yoki copine na ye eza libabe ata bato bayebi yango ata eza bongo. Junior Wendo fo arabese yo. Mais so batuni ye basi mosusu pa bima na bango ya théâtre ntango mosusu akoloba bongo te. Yango nalobi asololaka bien mpo akokosala erreur te apeso valeur surtout ye moto abimaki na yo. Yeba ntango abimaki na yo okumisaki ye ofingaki Jani okritikaki na modeli to ayebi mpe kokosi Jani ntango mosusu mpe Jani abengi na miniti wana na telefone oyambi azomona makambo te osalaka azolalo mazomona nkele. Nazoloba no verite biso mibali to abongo nyonso te me bato oyo bakalikilaka bien bakalikila te akotraite o modele yo ozali. Modele yo ozali akokota complexe na yo te soki eza mabe akosala yango te. Oyo Junior Wendo azosala na yo yango nga nalobi asololaka bien ata asali ba acte bien mpa na yo azoloba mpenza bien. Alors la brine okokolela te mpo sentime eza te. Te siko Jani akufi oza na ene na ye ozoloba soki mokili ezoloba boye soki na kofinga bamikolo likolo na yo tufina o bisika ozali ozofinga na ebembe bisika oza na kati ya motema na ozofinga ebembe. Awi oza na sentima te ata ozoloba ke Jani alingaka bana na ye no ozoutilize bana lisusu so banda kutu koutilize bango nde banda babotama mpe nayebisa o lisusu boye awa Jani akei tala bana wana age bazali okoutilize bango toute la vie. Donc yo na bana no boza na guerre lokolo oza moto ya ba haine na kati ya motema no bato bakomona yango te mpo na libanda ozwaka komedi na kati ya bana na yo moko to bango mibale akozala ennemi na yo ya toute la vie. Mokili akomona yango te kaka yo moko okomona yango na mwana no akomona yango te. Akotikala koyeba te kazalaka ennemi ya mama na ye. Wani basentima no ndenge eza eya bongo nazoloba no mpo eya bongo nazoloba no teke okomprendre nga tokanisa yo moko oyebe ya bongo place oza nde ozoloba yango papa robo azalaka ndoki bakomaki mpenza ntsoro ya ndoki ya soloko. Mais koma azoyeba mpenza basentima na nga boye bon makambo oyo na fiti na kobongisa ozoloba bongo na fiti na kobongisa mwa moke makambo mosusu
po bano bafitir na yo te yo contrôlaka tout sentiment na yo nde contrôlaka yo ntango contrôle ebungi ene yaka makasi ntango contrôle ezokende ndenge ezalaka te ozodiabolize bato mpo diabolizaka mpe kodiabolize eza baarme na yo opratikaka lokuta ebele odiabolizaka makasi oza na haine emonanaka na elongi na yo te oza na hypocrisie ya kobimisa face yango mpe oza comédien théâtre osala théâtre parce que oza comédienne ya réalité mama tale na moma oyo ndima ofingama na tout concentre yo salelaki ndoki na yo bien eyaki ndoki nazolobaka mpo na jani te mpo na bana no mpe omanipula bango oye komanipule bango ntina ebembe tala na image mwana na azobenda yo mpe yo ozokomprendre ntina ye azobenda yo bato bazokomprendre te bazomonaka mwana ali vexe tourmenté me bana wana bazalaka vexe banda kala tourmenté mpe bana wana bazokaka ejani akufi bayebi ke akufi me bayebi ke mikolo ekoya koya ata mwana wana kola ayebi ke akoya azomona bongo sikoyo komanipule bana oyo mpo ndenge oza wana otalaki tala olobaki nini wana no gene ntango otaso bamama ebele ba 50 ans balobi tala biso ntina 50 ans toza lokola bakoko ya kala te biso génération na biso 50 ans lokola jeune wana azobina mpe kolomboka vimba bamisu babina dansa babos to mama eyenga wana motema ekiti olobi na eza toujours na temps meme bogos na yo oza na ye oyo ana mwasi na ndako soki okangami na ye mpo aza bogar te mpo mpe asalaka amour bien te parce que azali ntaba na yo mpo bato ebele bazolanda o la bride bazokompare jani na mobali wana bazomona ebo asalaka amour jani bamaladi azokoka te jani libumu baokompare bongo me nga papa robo nazomona bongo te na vision nga nazomona nde yo la brine azali kitoko asalaka pa amour bien mais surtout eloko ya bien aza bolole na yo aza junior wendo te okoki kokontrole ata moke te na monto opesa ye apesa boyi na ye apesa ne boyi te apesa ta mosusu makangu mosusu okoka kokontrole bakolege no mosusu na mosala te okoka kokontrole bainkoni mosusu te obima na bango baza tellement beau koleka oyoyo baza mpe libre koleka oyo me oyo aza vrai bolole ta mosusu mpe koleka jani mpo jani pa comporte acte babolole ase kontrole makasi ayebaki teke ayebaki bamakambo kaka aza kosala mingi lokola sa kofi molimo ne pema na kimia me yo moto ozobima ne ana mwasi
mwasi abengana azongisa ye obima na ye eza te ke po oza na bato mosusu te bakolala o te bakandida baza ebele en plus olalaka na ye moko te na kolega mosala olalaka na ye mais problème nde oyo yo aza vrai bolole okanga ye mpenza bi ozwa contrôle eloko yo lingaka kokontrole tout contrôle ezala na maboko na yo soki eza na maboko na yo te meme na bakamarade oyo ozalaka na contrôle na bango te outilisaka bango nde na manipulation ndenge ozoutilize bana oyo ye na bango soki mpe bamama na bango soki banani bafilmaka yo soki mpe bandeko na yo okrea na poto to ya solo donc oyebi koutilize komanipule baoyo yo ozokontrole mpenza te me bon pourvu ke bamemela osango ya kitoko batia yo na likambo moko oza innocent batia yo osala berere me motu nyonso asalaka erere babimisa verse ya bible yesu aloba ona asala lisumu te bobamba mwana mwasi oyo libanga bamiso baloba ndenge nalobaki nokaa na emission elekaki likambo moko te yaka kolo nzambe soki apermettre yango te okomprendre babiloko wana landa bemission mosusu eleka oyo nalobaki c'est possible yesu azalaki ne kaka moto mwindu bamindele bayiba makambo wana tu te bamesana koyiba olandi mikolo oyo mokonzi ya mboka wana Putili alobi ni pas démontre yango do makambo mosusu tolobaka tomona yango deja sanke tozala na kisi tozala na kindoki tozala bapaster alors yo la brain ya yo nazomona kuta ebele me nalobi kaka moke oyo yo mpo yebaka kokontole nyonso te na perfection kontole kaka oyo kontolaka wana oza deja na ntaba na yo mobali wana o babengani so akimi wapi okozwa ye lisusu kolinga ozwa ye antaba vrai ntaba mpenza be ye mpe kobeteka marteau so olingi tout d'abord yo kodebarase ne facile ye te moto abengisa yo awa ye mpe te bato bando kumisa na mokili ye mpe te aningisaka mokili lokola jani alors zala concentré sala nano tu obongisa na binemino bana na yo baza binemi na yo moko na bango to bango mbale kalikile bien bongisa pota mosusu enemi ya mwana okoka ete iye muta okoka yo liwano mpe kouta na maboko na ye akobongo mpe nde bamama mosusu babomaka na poto bapete lisasi to akobongo te yo nde koluka ozoluka oboboma ye okufi do binemino eza bana no yo moto oluka bango enemi yo moto okangisa moko enemi to bango nyonso mibale do bango nde luka obongisa na suki wana la brine ça va bonne journée ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi à Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi à Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.